Bote Bandeko Balandi, Lelo Ezali Bongo, mercredi le 7 avril 2021, à Kamba Elu Selemi Yasika. Ezali Bongo, deuxième journée, ya Milulu Nabiso ya 6 avril, Oyo Ezalaki Bongo e Bandeli ya Mosala ya Papa Simon Kimbangu na 1921. Kasi Lelo 2021, Ezali Bongo, 100 ans Oyo e Kokisi ministère ya Papa Simon Kimbangu. Na yango likabo monene ba pesa kitopte lingomba e pesi Papa Simon Kimbangu kiangani na mokolo lelo le 7 avril to le 6 avril 2021 ezali bongo musée Papa Simon Kimbangu na yango lelo ezali bongo deuxième journée ya milulu na biso nde to kolanda message ya Papa Simon Kimbangu kiangani na kati ya tempelo monene ya Nkamba Yelusalemi ya sika tolanda. On les salue. Salut. Notre chère maman a certainement un message à livrer à la population de Nkamba et la population attend de vous entendre parler. C'est ainsi que nous vous invitons devant ces micros pour livrer votre message, maman. Chef spirituel et représentant légal de l'église kibanguiste. Chers kibanguistes, sympathisants kibanguistes, distingués invités, mesdames et messieurs. Avant tout propos, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous adresser nos vives salutations et par la même occasion vous remercier pour l'accueil chaleureux dont nous avons bénéficié. En ce jour commémoratif du premier centenaire de l'Église de Jésus-Christ sur la terre et par son envoyé Simon Kimbangu, couplé à l'inauguration du musée Papa Simon Kimbangu, sous la houlette du chef de l'État de la République démocratique du Congo, président de l'Union africaine, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. J'ai l'insigne honneur de prendre la parole du haut de cette tribune pour exprimer mes sentiments de fierté d'être parmi les témoins historiques de cet événement dont l'organisation est une réussite totale. Chers kibanguistes, étant dans un milieu religieux où la foi demeure l'exercice primordial, il y a lieu de dire qu'avec foi, le hasard n'existe pas. À ce titre, l'apparition mystérieuse de la carte d'Afrique que j'ai moi-même visitée le 12 octobre 2019 sur cette colline sainte de Nkamba n'est pas alors un fait du hasard. Cela témoigne le charisme spécial de ce lieu, charisme spirituel. Qu'il me soit donc permis à ce sujet de saluer la sobriété avec laquelle le chef spirituel, Papa Simon Kimbangu Kiangani, conserve l'ensemble du patrimoine spirituel que regorge la cité sainte de Nkamba.
3 mois de prédication de l'Évangile pour rassembler et drainer autour de lui des milliers de fidèles en ces années-là, devrait incarner, à mon humble avis, non seulement le symbole du leadership, mais en réalité une référence spirituelle qui permettra aux Noirs de bien mener la bataille de l'indépendance socio-économique, qui doit avant tout être une œuvre d'esprit inspiré. La Bible, dans son acte des apôtres 9:31, dit « Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit ». C'est pour ça que le développement de nos relations africaines passe par une inspiration dont la source provient, entre autres, de Papa Simon Kibangu. L'effort à faire, c'est la reconnaissance profonde à Papa Simon Kibangu, force et d'admettre qu'en Afrique, souvent l'esprit vient beaucoup plus en aide à celui qui le reconnaît. Je formule donc le vœu, si après, à l'endroit de Papa Simon Kibangu Kiangani, chef spirituel, conformément à la parole de son homonyme, prononcée en 1921, selon laquelle que le tout devrait commencer au Congo-Brazzaville, mon pays, ce qui est insoutenable, dans le sens où le premier temple de cette église a été construit à Boko, dans le département du Koula, où se situe la commune de Kintélé, entité administrative où je suis député maire. 1. L'indépendance spirituelle de l'Afrique. 2. L'appui spirituel à la recherche scientifique des Noirs et aussi en poursuivant l'organisation des conférences des hommes et des sciences et inventeurs au Congo-Brazzaville par exemple. Ce pays d'où je viens, par la volonté politique du président Denis Sassou Nguesso, n'est pas resté en marge de l'accompagnement à l'église kibanguiste. On peut citer entre autres la mise en place d'un timbre sous le label de Papa Simon Kibangu en 1987, à l'occasion du centenaire de sa naissance. 2. L'élévation de la comparse kibanguiste au rang de chevalier de l'ordre du mérite congolais. La prise en compte de l'entreprise agricole kibanguiste implantée à district de Ngabi, département du Koula, dans le cadre du plan quinquennal 1982-1986. Fille d'Afrique, il est difficile pour moi de parler de Papa Simon Kibangu sans dire un mot sur son épouse Maman Louis, qui l'avait encouragé au matin du 6 avril 1921 de commencer l'œuvre par laquelle il a été choisi, pour laquelle il a été choisi. Lors de l'implantation de cette église dans ma commune, j'avais déclaré « Maman Louis est une âme vivante, symbole de la persévérance et de l'espérance. » Pour avoir tenu l'œuvre de son mari 30 ans durant son emprisonnement injuste, face à son rôle capital au début du ministère de son époux, je pense qu'elle demeure la fondation même de cette église. Et ce n'est que normal que les femmes kibanguistes et moi-même aussi soyons des battantes, toujours prêtes à servir et à bâtir notre société. Tel est mon message, je vous remercie.
s'est rapproché de moi. C'était pour me demander une contribution et je les ai assistés. Et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, c'est à peine aujourd'hui que j'apprends que ce terrain n'a jamais été acheté. Donc, je voudrais juste dire que je vais m'impliquer personnellement à voir les propriétaires fonciers pour que ce terrain puisse être acquis par les municipalités. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, du Fils et du Saint-Esprit, je vous en remercie. Mama Loengi Simbote, Mukumwase, Mwane Tata Mwana Mela. Mukumwase, Ye Mwana, Ye Tata Mwana Mela. Mama Lenyo Mwana. Mosoga Mwase, Ye Mwana, Ye Tata Mwana Mela. Beto Bawonso, Bamba Agisa Kimona Meso. Dinda Nitosa Yusungu, Onzambi Kamonika Nako. Usei peye mataliane yani itata mwana velela tata simoni kimbaku kyangani tata mfumo longo mfumo dibuno yani inza yakala yena yeyina kuiza yani wakete yani pewatuka kuntwala wa yani nzambi yakakakana
tulombele kwa sedeto nzambe totata mwana mbele la paswa bakafulu watu sikidikisa. Ensamu za mwetu Yesu Kristo, Yesu la kwanza miwa sedetu, ye udwade mwana venela, bigakala na ye kutuka kwa yelemu. Seye mwana venela. Amen. Nakumbwa tata mwana pe tata mulima usantu. Tolabaki matei na biso tata pasteur tatei biso abanderaki na banzai wa bayuda ake na mibeko mikanda na ye ya suka toyoki tobongo tosalela mpona mokolo wana tobika ya solo na 21 na 1921 tata Kimbao dawa ina mwakili bakolo batunaka ye yo ozali nani yalobi nazali motindami ya nkolo Yesu. Motuna mosusu balobi omemeli biso nini yalobi namemeli bino leta konzi namemeli bino lingomba na Congo ezalaki awa na Congo central. Nkolo Yesu natotasi mokimbangu azalaki kosola na Congo oyo elekaki lobi ezali ya kokamwa te. Ndenge tata president yaki yenzalile leta oyo ndeni ngomba ndenge alobaki beko ya liboso ya biso bakimagiste tosaleta yango avant tosala likambo leta foyeba kaka na 1921 akendaki na nzundu na chef médaillé chef coutumier ke nzambe apesinga mosala na kosala na mabele na yo olobi nini chef médaillé alobi na ndimi sala mosala abetaki tolo ndenge abetaki tolo directement na likolo eyokanaki nzela efungwami. Makambo nyonso wana soki emonani ezali kosalama bakoko na biso ya kalakala baza koloba na bango ete mutu mwindu akoki kokota likolo te nzambe ayebi mutu mwindu te.
kasi lelo ntango tataki mbango aye na ntango bamissionnaire bayaki awa na Nkamba bamoni miracle oyo tataki mbango basalaki bibembe ezali kosekwa liboso no bazali kotelema oyo bamona ale bazali komona balobi biso batie biso mokongo elongi ya tata Nzambe etali na moto mwindu badatango wana bandimi kesikawa moto mwindu Nzambe ayebi ye tozalaka fier biso bakimbangisti mpo tolandi tata Simon Kimbangu tolandi bapapa papa Kisolokeli papa Dialongwa na papa Nyangenda Kuntima tobengi bango banzambe na biso batikeli biso devoir ya kotonga Yerusalemi ezalaki na 5 mois bapapa bazalaki na Nkamba alobi sikoyo tofongoli nzela Nkamba etongama bato baya na Nkamba sala esalama yango tozoloba ete merci merci na oyo nyonso ati maboko na mise ozalaki mbangiste te omoniki likambo oyo eza ya bato nyonso ozala mondele moto mwindu ya solo mapamboli tikete tozwa yango tozwi yango deja mais misala mpe nano esili te na ntango tozokipenize kokotisa biloko nyonso oyo bakoko bamonanaki mpasi nzela mpe oyo akendelaki na makolo kobanda wana Nkamba Tshundu bamemi te na banzakungu na chaîne na ye na kingo na maboko bakangaki na makolo ye na chaîne na ye wana te na banzakungu na makolo nzela wana leta apesaki biso ntango ekoki tosala yango ya wana tolobi na banguta nyonso batata na bamama biso bajeune totelemi na biso na likambo wana soki tosali makasi ndenge tosolaki na président le 12 octobre ya kozala awa soki tokoki kosisa yango iye kaka mpe ya kofongola yango nakanisa likambo wana ekoteli biso na motema soki wana nzela esili to prince kolongwa timba tango badifficulté to tokutanaki na nzela ekozala lisusu te teke tolalaka fete se ebandaki mingi nano bakoti te ekozala lisusu te soki tobongisi yango bien tobana kobungela te makambo Nkamba 40 km oyo tosali eza molai koleka me oyo tokotonga biso moko molai ekozala lisusu te yango wana batata bamama biso bajeune ezali ntango na biso ata bafingi ata batioli ata balobi nini biso tokotika te po Nzambe soki alobi likambo wana ekokana partout
Alors, mingi tikali la biso pour ça et là. Lobi kuna biso mona na makili mobimba. Pambate na 50 ake na loa. Sika ba mama Mikala, papa Johnny. Bango nyonso bazalaki bankole bakangamaki akikoloba na bango Nzambe apesinga mokili mobimba 4 points ya mokili Nzambe apesinga yango parce que naza boye nyonso eza na maboko ya tata molimo santo bonima te ezali bongo na yango biso nde topesi na makambo oyo tolemisa nzoto te ya Nzambe eta ekumbeli ekosala ya Nzambe ekweyama te kino ekosala biso bato ndimi tosala tozala bomoi nao bapafo balekelaki nzela oyo bazali mpe na esengo pamba te Nkolo Yesu alobaki yango yene ayaki na esengo tata simoni bango na 21 alobaki yango ke baoyi mpe bamosengo na makambo mingi etikali tozala susu na mokili na ntango wana mila Satana akokangama libela kembo ya Nzambe bisengo na ye kokontinue tozala na suka te oyo Nkolo Yesu alobaki ete oyo akolonga bomoi ya seko ekozala na ye mpona lelo sala esalamaki lobi tozala sur kaba totongango sala lelo kaka bato monike bato mingi balale na maventure bato mingi balale na libanda kaka ngule peteke bakanisekilaki mosuka ya bato mingi bapolisi baza na place te nakuna ezalaki te ezalaki te devoir ya kotonga yango tozalaka na ntinsali mikolo nyonso kaka mozopesa mbongo na ye ya ntinsali ya mpona kotonga Yerusalemi kozala na dute te mpe kopesaki 50 francs mpe kopesaki 1000 francs mpe kopesaki ya mingi kozala na dute te mpona Bible alobi soki osali moke okozwa mpe ya moke soki osali ya mingi okozwa ya nini na Bible ezali mpe ezali te kozalaka na dute te bango oyo bakolia yango ya kosali te ya yo opesaka kolongo esili ndenge Job alobaki bayokoli nzoto na ye mpo Satana akendaki kosenga ye na tata Nzambe Satan asali tour na mokili ayokomonaki Job azosala Nzambe bien makasi parceke apesi richesse moni aki kosenga na Nzambe akenda kopeka na mwana na yo Nzambe alobi mpe kende kasi kosimba nzoto simba molimo te toyebi histoire Bible bateyaka biso bana azalaki na bango 7 bango nyonso bakufi
wele nyonso azalaki nango ekufi atikali maboko pamba songisongi eye ezala mwasi na ye alobi na ye toluka toyeba likambo yango ekutawa fotobi alobi non makolo ekomi kovimba nzoto ebandi kovimba ye mpe abandi kaka na bakamarade na bato mosusu balobi tobema yo boye tosala yo boye ye alobi te mwasi to ya yo mosu ye alobi ntango nabotamaki nayaki na biloko te ntango mpe nakokufa na kozonga nakomema na ngai eloko te biloko nyonso tosombaka ezala ndako ezala kamio ezala avion ezala nini soki liwa ye etikalaka nango na mokili kendaka maboko pa yango tolozwaki exemple papa Fumalo aza kolobelaka ngo mingi ke en Afrique tozala na mpasi tata moko akoti bana mibale bana wana tobakela na poto kuna bakozwa mosala kuna bakozwa mbongo bakozala mamoye wana bakei ntango bakei kuna bayambi bango trake pesi bango misala trake balobi awa boye pesi bino misala boyaki maboko pamba ntango mpe bokozonga maboko pamba bango bamoninga wana tozwi tosala bandi kosala basali biloko nyonso bakoki kosomba ya ndako batina ndako ya kotambola bazotambola tosala etambola bango ya kozonga ekokaki balingi bamema biloko wana bazaki nango kuna bakonzi balobi te oyebisaki biloko kozonga mpe maboko pamba nyonso etikala nyonso etikalaki kasi kulutu likambo ya kokanisa akaniselaka mpe bango tinatindelaka bango eloko ezalaki te meleki azwi likanisi ya kotinda na tata na ye oyo azalaki kokoka tata ya mayele atoni ntango mpona mwana na ye ntango bango bazongi bakuti tata na mama basololi tata atoni maboko pamba mpe kozalaki mpona tokomi awa na poto maboko pamba mpe tozonga na maboko pamba toyela eloko tata ayoki ayalobi abengi wana na ye mibale ya suka yo lokola ozalaki kotinda mbongo na yo ndako na yo yango oyo yo lokola ozokotinda te yo yaya oza na place te oza na ndako te elingi oloba nini basalelaka nzambe na mokili biso tozosalela nzambe na mokili oyo yo opesaka osalelaka nzambe yebakaki soki okufi place na yo ezali soki osalelaka nzambe te oza mpe na eloko te ya job alobaki te nakutami naye na eloko te ntango nakufa mpe nakozala eloko te kende kaka nzoto me soki okomi kuna osaleli na nzambe na solo place na yo eza ya kobongama yango tolobi ke oyo opesaka nzambe atalaka oyo osalaka mpo na ye nzambe ayebi yo mpona lelo tozwa mayeleke tosalelaka tata nzambe sala na solo na ntango balobi tosala boye omipese nake kuna te natindi kaka boye otinda nsima
kotinda bongo oyo kolia yo bato bazosala kobalia kambo ezalaka bangomba nyonso totongaka tosalaka misala me omonaka mopamba mpe oyo eloko place ezali na yo te mpona lelo tolobi mbulaka eza libanda soki esili biso batuti na baprovince banguta biso touti na Kinshasa toyebi ndenge tosalela tinza nyonso toye na ngo na biso mpe bandimi ndenge tosalaka yango tolobeke misala ezali ebele awa na kati ya nkamba totonga Yelusele nzela mpe oyo apelaki makulu po etongama badiscours moko eleki awa tata moko alekaki awa toyoki makambo ye alobi bileko nyonso oyo sika papa kimambo alekelaki asalaki miracle na ye atiaki bilemo na ye oyetongo biso na nkamba deja sikobandaki wana likambo mpe leta akoti yango tolobi mingi boyebisa biso tobima nano na libanda tobanda mwa ntinza soki mbula esili soki esili te bamisisini bakopesa biso nzembo tozala ti bolesila tosilisi boye na kombo tata mwana mpe tata molimo sango amen bika tokumbika mokumbu aseye mwani tata mwana belela mokumbu aseye ye mwana ye tata mwana belela
tukone mbufana kembo yetu yimudia tata fona kulombele bakafuli atambula nditu
ngai komona nga papa Lutunga de Maya Bernard. En tout cas, tous na stress, toko kobanga, to mona vraiment que est-ce que nous aussi la ndenge za église ba sali construire ba sali si la kanokité ba inaugurer. Nous y a misé pour Nzamba Alex Bokasi na ye et si nous surtout donc et loko salama en Afrique centrale ou en Afrique en particulier, nous avons mené bozate. Ils allaient bijoux, ils font un patrimoine international. Donc c'est le moment que ça a vraiment sans partage. Tenez, mini papa le bina au bazalak d'abazali à biso zalia na o batirali aye moi ma pamboli. En tout cas, c'est mon avis sans faille, sans limite. ambiance to comme bongo na suka ya journée na biso yolanda ki message ya papa Simon Kimbangu kyanga ni mokonja bule pe mokonja lingomba ye alobi na biso ete to tongana nkamba eluselemi ye alaksi biso chemin de passion o papa Simon Kimbangu alekaki tangu bakangaki euta na nkamba kino mbanzangu alobi ete nzela wana esengeli etongama ngai na yo Kimbangiste nde tokotonga na muke oto zali kopesa ata opesi 50 francs konyonga te na yango soki bolandaki biso na boke bibonso to pe bolandi biso na boke bibonso tosingamaki na ndeko na nsima ya kamera papa Landu Afonso nde na elobeli wa bino Momo Magali Sunda. Ciao.